vraiment toza na esengo ya kopresente sur ces émission oyo mpe matondo mingi na bapesi biso ngonga mpona kolanda ingeta tosali mwa mikolo mingi tomonani te problème technique eza makambo ekomela na bana na bato atako mwa mikolo ekomi mingi kasi mosika na biso pembeni na motema ezali vraiment kobato mingi ezala kolanda biso topesi bino mbote mingi na mpongo tokopesa ya biso tata ngunza mbote ndenge tomeseni toyesu na makambo ya kitoko ya koyebisa bino to ya kolakisa bino na bandi tutolo ya émission tokolakisa bino ndenge nini actualité eza na mboka basango nini toza nango biso ape na kati ya diaspora ya États-Unis ndenge nini makambo mazali kotambola tokodevelope malembe nde bongo lokola eza lokola tozwaki mwa frein tozongeli lisusu na mikolo ekolanda tokozongela lisusu régularité na biso mpo kosuivre biso bomomesano nde bongo toza kokende kobanda na émission na biso tozoyamba bino bomesano tata ngunza nayebi ke boza na esengo lisusu ya komona ye ndenge nga mpe naza na esengo lisusu ya kopresente émission nayebi ke bolandaka biso mingi nde bongo tokenda koyamba ya bino tata ngunza. Matondo mbuta mutu kaina mutombo gwa nyembolo mande ingeta esi bopesi ba milemfu na ba landaka biso bobo mesano ba problème technique bisalelo makokoso ingeta kati netumbola bikalo poso moindo toza ko bunda ne tozo bundelela simba otika kotoyo ingeta weza na tina tokokisa ko sosolisa baindo wapi pasi na biso pa ezali bongo kouta pe bongo bayenge to bambote na mbuta mutu denzulu zitu ingeta bango bazotika te kopesa tata ngunza maboko bobo mesano pe bongo balandi banso topesi bango bayenge pa bongo bazwami na bino moko pe mwa mikolo mingi kati netumba ya komona milili oyo na bandi ete fumuki mbango balongo pe bakoko baza na biso etumba to obunda tuaki potolonga pe tokolonga matondo na bandi ba téléspectateurs bino mongo landi tata nkunza to na ko nebi ke batu bazara mingi na peza ko yoka biano na bino tokolobela mo muke actualité na mboka Congo to bongo na mboka RDC tuza komona mboka vraiment na kotala penza boye tokubomba eloko moko te makambo penza maza kotambola malamu te tata ngunza mais to remarquer mboka ezotambola te bino boza bato kati na mboka epuis bozali ba ndenge na lopoto aloba ba africain to loposo moindo vraiment tozomona réaction na bino eza te silence eza makasi nayebi te bobangi ezosala bino ou bien boza kosanfuse na bino na makambo eza koleka ou bien eza ndenge nini vision nini mpenza boza nango bino bangunza kati na ntuma loposo moindo matondo mbuta mutu gwa nyimbelo mande akaina mutombo bobo mesano biso bangunza na kati ya religion africaine toza ko bundela bokonzi ya Congo pe bokonzi ya Afrika bokonzi ya Congo pe bokonzi ya Afrika pamba te mabele ya Congo pe Afrika ezali susu ya bana Afrika te non mabele na ye babotola ye yango systématiquement kino lelo aza ye moko mopaya na mabele na ye sans ye moko ayeba so toza ko se référer mingi mona mpepe na to réponse wana dia mokila molima pesa ki yango na ndeko ya mbuta mutu moko na eteni ya Afrique du Sud Desmond Tutu un évêque catholique très influent qui proche ya mbuta mutu Mandela. Alors quand les blancs ont venu, ils ont venu avec leur Bible, rien que leur Bible. Donc baika na mukanda na bango o Biblia na maboko bainango e bakuti biso ba autochtone bakolo mabele na biso e baye signe d'amitié et qui bomoko bebe sibiso to semble ambo maso et to landi pe ko semble na bango elongo nani mokambilo sambo wana e bango moko lisusu bebe sibiso fermer les yeux et fermer les yeux to mo sambela et neto sio sambela to fungola misu
toi balobi amen certes ba fongola miso ba moni Bible oya simbaki et comme na maboko na biso pe portion mabele bokoza mabele yina maboko ya mundele. Point de citation tilelo. Donc mokila mboli mosa lobela biso na nzela ya décimant tout très influent wana catholique. Donc moni mabele ya Philique eza supona bana Philique te et baibongo batele makaba bundela mabele ya Philique et bazalaka batu oyo le poso pembe asalaka tout possible à ba moyen tout en jeu pour éliminer ba pour en réalité accompagner que bazolinga ba botole mabele oyo ye eza source ya approvisionnement na ye ya survie na ye yango mona ba kwa men kuma batelema et ba devia population mobimba ba la kisa ba phase négative na bango kaka ozi ba Thomas Sankara ba wanto benga ba santu na biso o ba telema ba tela réalité oyo il se présenta ka te ba habiter il faut le biko le poso monde faut to bunda mabele na biso donc et ba la kisa bango vedi ba tia ba arsenal nyonso ti même proche à Thomas Sankara Blaise Compaoré Kanyaka à servir intérêt à l'Occident na détriment ya ba autochtone ti lelo salama mbuta mutu na biso na mboka Congo Patrice Emery Lumumba ndenge ba bengela kaye mbuta Lumumba idem bedi basali nyonso ingeta basali plutôt yasima basali nyonso ba maintenir en échec et puis ba éliminer physiquement ni na saki ya mabe parce que à redresser discours au mbuta kasa alinga ko cajoler ko se pesa roi Léon Paul II ko se pesa et kumu ya etenwana Baudouin donc yé aye ko redresser histoire et baptiser mabe mais il faut défendre aux alliés aye ki boindo nae parce que toujours qui indépendance soit disant indépendance makila etangaki Emily Moana et kindeka bongo te donc problème ya Congo pe ya Filika eza pire et simple spirituel eza spirituel lokola tozozo wa charrette toti liboso ya be moi to avancer eza te pour l'Afrique ya mwana et bazo kanisa baza mayele po balobi français anglais portugais et ba miloko nyonso ba pa ya balobi nzoka eza kaka ba bankota ozaka ko véhiculer penser to capacité à mutu donc kota ezali unité de mesure il y a intelligence te ezaka capacité ozana makoki ozana ngo pour ebima libanda il faut apprêter langue moko pour obimisango nzoka tata mokeli bakoko baki na bankota balangue na bango banekoloba mais biso le quoi déjà na conférence de Berlin bakabula déjà biso biteni na biteni esali ke batie kelasi éducation mobimba veut dire protéger l'institution na bango intérêt na bango nde bakeli bakelasi wana bien tracé par l'Occident nde bazo bima na kelasi wana ce ka ba se conformer na kelasi wana et bakosala ka nyonso au Occident to singa bango basala ba dia ba aliéné sans bango moko ba yeba ke baza ba aliéné pour réalité ba kitaka na kelasi et pesi avantage il l'axika le poso pembe tous les philosophes makasi ba le poso pembe kaka ba grec ba romain bango kaka bi histoire nyonso ba talisi biso ezaka ko pesa avantage le poso pembe comme si mokili bandi na association to komata ya Occident zokate l'homme noir a vivaki bien avant et biso ba égyptien antique donc biso ba to kambaki to tangisi mokili yambo ya nyonso ba grec ba romain ba ko tanga en Égypte antique to tangisi bango mathématiques philosophie ça vient de l'Afrique mais histoire wana ebeta na cité donc faut na ka que classe fait ça pena invention à l'homme blanc de vendre toutes pièces avait dit encadrer biso moto bimezate ko a religion bo tanga religion étrangère ou tilibanda comment c'est possible et botanga histoire oyo kaka ya bango libanda moi mkie ba peut-être ba empire Congo songa et ba kati blessili botanya libanda donc
et yango et c'est là qu'il est aux indépendance logique même yamo indépendance il a fallu pena tozo nga tolongwa ko dépendre les sources na bapaya et tous dépendre ce qu'on a biso mo total avant mndele aya nini oyezalaki et to ko adapter ngo na temps présent na obiso bongo tozanango mani bat bakancha ko zo tozo soki wapi te le ba lo ba anniversaire et puis que tu sais anniversaire les passés dans les présents mais quand est-ce qu'il va kokate ko soso la été kozong la boko ko être kozong la soit disant les baloba kamangwanda ba kolata soki ba nini non ce n'est pas ça du tozo ba base na bisoana mais to kolisi yango to commission na temps moderne to na temps présent autozali ndakisa koko na biso alambaki ebende ba câble bande olati utaki chimité ba paysan basala kango toujours connaissance wana tout on a besoin actuel tu as besoin de l'utilité courant comme de ça la ngo na ba veni to bakisi production ya makasi et ça c'est un courant parce que tout on a besoin de courant l'utilité ba to multiplier ba vu les salami comment dire quoi na ko na biso atisaki asaki tisi parce que histoire il y a textile après naissance en Afrique siko tuza na besoin toyeba vraiment eloko nini oyo bino bangunza na pasi oyo tozomona na kati ya mboka bolobi nini parce que tuza na besoin ya message na bino kati na makambo ozoleka na mboka tomoni bino bofandi kimia tondi pasi ya baindo yango ezalaka na maloba mais na baction ezali te matondo et yango tozwa tolakisa wapi pasi ya moto moindo ezali pa kangami parce que toza prise en otage ya ba élite intellectuelle na biso tous les députés et baza bato batangi ba classe nyonso no mona kawana bango to gouverner bango nyonso et baza bato batangi classe ya mopaya bazo contacter na o batangi wana ndi pasi yango wana ya biso donc poto bima ingeta yango tozoya parce que yango ndi bato nyonso baza bomikita ingeta tomikita tozoya yango to biboye et ceux qui oyebisi ndi pa utité za pas si pour orienter pas y alinga kende et tozo ngisa bakte pas to uti papa lakini ni belé ayebite ke ya vivaki mieux avant mndele aya ayebite ke yo mkongo to bampina biso za na ba écriture balanga ba kota na biso na ba usine artisanale tozalaki na yango na ba royaume na biso ezalaki banda ko étage ezalaki moni do mndele sali ki abuki nyonso wana enterré asali tabula rasa pour instaurer ce que ba pilier na ba base na ye yango c'est la confusion to comme même comme on a que maël les français en anglais ba kota ba paya était pour réussir il faut faire la politique aux la carte ni to zabon dans le bible dans situation actuelle les kanamboka classe élite intellectuelle wana classe politique wana et baza ko embrayer population oyo baza censé baeba na histoire na bango et bata na social ya population lelo tozoya otali classe politique et ba loi baza se référer ya bakajika ba loi oeza conforme à l'état colonial otali ba dirigeant na biso les ba kuta na dirigeant mususu baza ko se pulmoner koloba français anglais mais dirigeant chinois loi bakajika eza loi elobi ndenge kasi eza ko sala allusion mingi la terre et mabelong sol et sous-sol appartient à l'état. Or biso to yebaki mabele eza autochtone ba coutumier ba bazo détenir parce que bana bokonzi ya makila ya mboka. Alors lelo makambezo sala mbaza nan ko pesa passe parce que ba coutumier na ba autorité et bazana bo mon côté. To ke lokola bilanga ya bukanga lonzo ba yeko bima ete mabele bazwango illégal. Ndenge nini mabele wana eko continuer ko za fertile tandis que ba kolo mabele baza mécontent. Moni. Donc, il faut de cela la réforme en Afrique, on a mis aux yeux en parce qu'il y a un besoin spirituel. Tant que tu as ça, tu peux mon Congo, na le passé, na mbotama na biso. Et n'enyo lingi au CP la siko anniversaire rango. Moni. Donc, il faut tout le passé na biso avant colonisateur aya. Moni, total la vie autosala kinano. Mabele na maboka ba chef. Obi ba chef coutumier toza combien de tribus?
ngeta si autant balobi les sols et les sous-sols appartiennent. Vous avez universalisé de telle manière que chef coutumier Mogota pour Kabimageno, il y a des décisions. Au moins que l'État est comme le inexistant. Bana peut-être bazaba représentant ya l'État na kati ya mabela au bango bazali. Vous avez un cadre parce que même baseria ba royaume na biso. Toujours comme on a que roi azali, ne ba représentant ya ye bazalaki. Bazo me rapport et pas ya ye. De bongo toujours insister au bagé mabele ezali ya ba chef coutumier mais ma belé ezali à l'État na bango nyoso baza na kati sauf que ba pesi bango monopole ya kozwa décision directement te ceux qui ba engager mbula matadisi na éviter ceux qui bino besoin ko sesola na ndenge wana te ezana lulengi botalicité parce que l'État nini l'État tant que personne morale l'État étant que ba animateur ya ba institution toi na de l'État. Si l'État l'État occidentalisé aux autres belawana ne bango comme la guerre il y a place à coutumier zawapina l'État actuel exacté donc l'État na chef coutumier pas à appeler l'État et il faut tozonga na logique des choses il faut tozonga ko sepelsamité ma ba coutumier wana moni lelo plan d'action to na religion africaine eza simple eza nini et ba coutumier wana chaque secteur bazali na chaque mboka bazali to bomia to 400 et 450 tribus wana ni tout ça bon tout ni teni ya Congo et il a fallu bango logique bazala ba logique actuelle fait bazala ba gouverner mais ba na place ni bazo crever ba na ata ko ba vivre te il y a aussi ça na o besoin ko lo ba na besoin mais tant que tu as quoi acquise ka ba même pas chef coutumier actuel depuis que ming bazaba chrétien il y a honte ozoya mais si côté ba ozong ça ba monte ça kati kaka na libe bito na désordre o bino pe oza ko lo ba so tozong sur bango bon moi il faut que bino religion africaine beaucoup ka ko en charge ya ko lo ba eteke non ndenge zana chef coutumier asenge kozala coutumier a solo tala ndenge fa sengeli kozala l'état solo il faut azala l'état tala ndenge so azale na ndenge wana nde peut-être bande wana biso baza kolanda biso bako comprendre mais so bobiga chef coutumier ana chaque dimanche akenda na l'église catholique coutumier ana chaque dimanche akenda et pas pasteur Songolo siko ki coutumier na ye eza wapi matondo mingi yango ezali devoir pe tomber la religion africaine oyo wapi partie physique na biso ekangami lelo et na facilité coutumier ayoka biso ke ministre ayoka biso parce que orgueil occidental et lati beba kena iteni wana moni coutumier osabiso tante parce que azana yango na makila déjà pe mode de vie na ye eza musika te na kiboyindo na ye mais na région africaine to sara ba démarche nyoso na ba coutumier to zaka na bango bo moko ezali ba bankomo donc ils ont besoin tenter mais par contre poter ministre azo mono nanu na ndengi yazo monelo ni yazo zulelo nanu donc à moitié homme ko baza fouiller orgueil occident donc ils ont ma patience le bibo et tant que Afrique to Congo et bazo pesa muko na le passé na bango bata le passé te inde wapi oyo milimo wana oyo etelemaki eponaki batu batelema balobela bango toza ko reconnaître batuana te pe ileko wana te to ko kokate ko s'organiser pas tout le tokende et to kozala toujours ne ba difficulté sociale to kokate même ko sala mabele ndenge longo bani même to kokate même ko zambis ndenge longo bani intelligence bazoka ngo nulle part utaka kati ya mutu nyonso abotamaka na mayele na ye na likabo na ye mais l'état tant que bazwakande basakola ba encadrer ba ko encadrer ba valeur ozo na mukila molimi botami ba orienter bana na biso ba botama mutu na likabo na ye et ba sale kola banzela oyo ke mutu akoya yo lekala nzela o balongwe ba mabaku na nzela donc l'état za mobongisi nzela ya makabo ya bana o bazo botama mais l'état lelo aza le premier moka azubox azuzo valeur o batinda ki abimisi libanda alors ba valeur wana nde eza makabo nzamba tindaka po bazala ibele ba se compléter entre bango ba génie et bazo ba solution quotidien ya population wana ya ba tie yo l'état o ozala organisateur
ya ba don wana ya makambo ya mboka oziba mbonga mboka ba taxe organiser répartition équitable mais l'état lelo aza bongo tazo contacter azwa ba dette o eza ba éléphant blanc o esa lelo esa la pasi na génération future o ba kofuta nyongo o ba yebeli yango te et par exemple raison muta akufelela mbuta désiré Kabila mbuta Kabila et papa kufela parce que aboye ko futa ba nyongo oye ayebele ka mutema kolote comme ça a signé na kombo ya état ya l'état il faut que ça qui sans futa moi na yeko ya comme futa ndimi ko futa ngo moni donc et to répéter sous ba erreur wana te donc l'Afrique et na participé Congo couper ça mu Congo ce que te rappeler ils ont un livre moko na église kimbangiste na livre ça le soleil apparaîtra na page 11 et 10 à 11 et yana ndeko moko na Belgique mundele France Jean-Marie Vanep asa kirie a rappelé ba dirigeant qui mbangise ba koma yango alobi Afrique et tant que bino boko pesa mkongo na fumu kimbango boye ba bien que Afrique et que ça sortir alobi du Congo te alobi li Afrique continent mabele ya fumu kimbango abi tant que bino boko pesa ka fumu kimbango mu Congo boye ba bien que Afrique et que ça sortir te ya on te toujours vivre yebisanga gouvernement maditini gouvernement nini o eya e considéra fumu kimbango moi mukie o evutaki koleka mukie abasala approchement na Christ kimbangiste moi mukie mais là to okende e bango nyose ba pesa fumu kimbango mu Congo et beaucoup ça la ninya malonga alors il faut réformer et banda non sommet milenf moi lelo China azwaka chance azwaka président révolutionnaire et Mao Tse-tung le raye a kuti Chine peut avoir une occupation des autres parce na baba zakana mais abandi boso na révolution culturelle to kente pona ko sepelisa batu population ça ko la mwana mukie oyo soki oke na bosenga neni azo sengela bisenga senga o se retrouver te mais salela ye bolamu oyo ya solo za bolamu vraiment parce que ngonga oui télévision za ngonga ngeta mais oyo zolo ba Mao ingeta Mao ça la réforme mais bobo sali ke biso pe to sala biso réforme ba seria kokungwe mais toujours résultat ingeta uyo zolo bela Mobutu na 73 74 avec na politique recours à l'authenticité sikoyo Mao chance na ye akutaka déjà ba tata ngunza bazalaka ba ngunza région africaine na bango ba pesi yango mabuko parce que Mobutu libaku parce que époque na ye a telemaki na itinde tata a pesa ki azwa ki sikoyo biso bataboye tozaki na noté région africaine ezaki na ntenenge za lelo ndesali pasi mbuta mutu yangenda et pas ali asaki msa tata ba korete koye ba ete Mobutu bazulete ke mungala et bazule valeur africain o tata mokela poni pona baindo papa na biso malula amona teke Mobutu lokola païen o fa ke ndiko kize na Rome ete baya ko sa ba riches zaïroise vedi bazuika kasusu ki mupaya ba kotina ki moyindo lisusu il a fallu ba leader spirituel ba changer ba bongola message ya kopesa population de ça qui échec ya politique Mobutu recours à l'authenticité a changer même il a télé nyonso et c'est par là tout aux d'accord te na kobima ya mbuta mutu Tshisekedi parce que les ya bimi kaka nona ntshamba moko e ba cravate zongi ba niveau ya zongi ki mundele lisusu ya mona ki bokoko ne ba tozaki na parti opposition te to s'opposer na nini tozaki ndena loi ya complémentarité tebi ki côté mon fima kanti za mibale mais oza opposante pour le logique opposition eza il faut na liaison na connexion extérieure ya mboka yango ezali ke veli so balingi ba déstabiliser pouvoir en place bautiser kaka parti ya opposition yo moni région africaine na logique ya tata mokeli to ko soutenir opposition te parce que tata mokeli za pouvoir ya solution to réponse nini okopesa na ndenge souffrance ezali na kasi ingeta pasi ya mboka ya Congo to Afrika to lobiango bien eza spirituel poto longwa na pasi oyo ba piste de solution eza na nous tozongela lolenge ba koko babiso bazalaki
topesa ba détail atokozongela ngo te ndenge bato bazulaka ngo tozongela batawana te tokozwa ba base na biso wana et to moderniser on a besoin actuel présent et puis tozwi nzela na biso donc ba l'autre ko simba actuellement nanu tout le kaka Congo te mais Afrique mobimba réforme éducative et salamanano ndenge tozo tangela na programme occidental et ko permettre biso te to bimisa ba vraie valeur bo bisa ba député ba sona bango na bango bo bisa ba konzi oyo bana pouvoir ma azowela ko tia mbongo na banka bapaya bo bisa ba konzi oyo aza mukonzi mazoye bateke religion étrangère christianisme et ko boma ki boyindo na ye awazala président chrétien boko yeba ngoti na kati ya ce botika ka éducation antique où ils ont daté très longtemps déjà ba mo aba changer déjà ngo deuxième biso bayindo et il faut to luka munoko moko oyo mibali ko sangisa biso so bayindo troisièmement to effacer to boma ba limite ya cartographie ici à conférence de Berlin moni et on a piste des solutions oyo ko bimisa Afrique na passe mais loko la France fano alobaki l'Afrique est forme ya revolver la gâchette se trouve au Congo donc Congo a une vocation azwa message ya Fumuki Mbangu authentique atiango na centre ya décision donc tokoza la état laïcité te za la gâté parce que état laïque veut dire quoi veut dire multi religion te bitoza état kimbangiste il faut mkonza koya abundela et Congo longweza modèle na ya komema moni so zui caractère congolais ana particularité mo a zako exploitant négativement so ka ki a imposer izaleli na mode na de vie na ye eza siko donc on va penser congolais pour même message à libération ya race noire devant ndikoni mususu ba gabonais ba nigérien ba somalien moni ce que tema to la vocation wana négative mais comme ça elamba kotia choko muziki moni biloko na tuza copie libanda or photo zonga Kimbangu moni et à la kaki 4e génération veut dire toyeba mais c'est ça Fumuki Mbangu authentique au Fumuki Mbangu kendaka tout comme ça na boloko na katanga pour la libération ya race noire kaka ya Congo te congolais aux vocation yeba été tout sa loi de la création ba numéro est affiché et au bengi pour yeba loi de la création autant en siko mokili bandela wapi mai pose la mai ni mai ezala mabele te mutu sama na automatisme te que la terre soit que la terre fille nzete soit te mokili salama pena na ressemblance basangisi oyo basali pena nzete depuis mutu za composition il y a plusieurs matières de mona ba minéraux wana ça ba corps physique ya tata mokeli ba minéraux ya ngwe ça la transformation il faut que mondo atanga phase spirituelle même il y a minéraux même il y a yemoko même il y a création ndé ena nili pa kotangisa ngo suli na kati ya religion africaine te ndé bongo biso ba ngunza tozi bongo vocation ya kotangisa lisusu mokili oyo Fumuki Mbangu akipatangisa biso le poso mondo mobimba vraiment la bokeli soki otali caméra conseil nini okopesa penza na mokonzi actuel ya RDC na désordre nyonso oyo ezoleka okopesa conseil nini mpona otrouve solution soki otali caméra ozala elenge matondo bato bazolinga nanu séparation ya président sortant na président atran na seplaki mi parce que aza kobala yango kolongola yango bokoki kokabwana te parce que acte oyo eza posé yango nde elakisi bokasi ya Congo tota lelo Côte d'Ivoire wapi oyo président zo collecta sous ba mandat azo ko briquer ba mandat 3e mandat zaki possible et président sortant zaki na arsenal de tout il y a une possession naï akoye ko imposer peuple congolais abeta mtuka maboko n'importe qui akokene ko bongo la mpe makanisi et azaki na nyonso mbongo pouvoir armée nyonso mais na lusambo ya bangunza et bongo li makanisa ki ya président sortant na biso d'abord ko kabwana te actuana et lobby Union africaine a récolté ko tombola lelo Guinée idem mais biso na Congo ezate po batu basopoza ki ba zaki na banzela yangwana te parce que les armes ebimara population qui mazonga ka sima
combien de marches to sala qui n'est pas Mobutu n'est pas Kabila et aboutissa na nini te zanzamba bakoko et à côté li président sortant pour les lots à céder pouvoir n'inga céder zape katabila kato kokisa na les 4 grandes tribus na Congo to kokisi na kibokonzi nyonso wana devoir sacré ya koya ya kwatulendo donc mboka oyo o hérité na milimo nango simbiango milimo ya Congo ya Congo et milimo wana et peso kibokonzi et outi na christianisme était la première des choses réforme éducative cours ya religion et longwa cours qui a autant ka Yesu na ba ceux qui ba Marie ba apôtre était étant les vraie histoire ya fumu kimbango ya kimpavita et cours ya histoire ya ngomoko il faut tant ça biso ngeni Congo démocratique comme Congo démocratique tant ça yebanda biso na royaume Congo ba utena no wapi peuple na royaume Congo neni Congo kabola ki tant histoire na biso ya mboka ba héros na biso et to longola ba date ya malédiction na Congo ya ko fetaka mbotama ya babikisi mususu et to historie ba date ya mbotama ya ba nzambe na biso ya ba milimo makasi na biso ko bana bona fumu kimbango nde milimo na l'air ko sepela et ko inspirer biso monde spirituel ko fumama to reconnecter lisusu na bango ende mukonza mboka okokoma vraiment représentant tata bampungu tulendo oyo wapi makani sikukute pai na yo yeko panza pona opesa solution na ba problème na minute oyo Congo est na désordre nano spirituel ya ngwezo ça la physique il faut qu'on réclamer Congo état kimbangiste non état laïque waneza le poso pembe na makambo na été avant baya totozaka état laïcité tozaka na animisme na biso nous croyons aux esprits que milimo akoko na biso e batela ka biso ezana ba mai na bazamba na mupepe ezana biso ya musala ka salaki ete population ya Congo ekufate ebungate parce que milimo ya Congo e batela ki la race noire parce que Congo a na devoir sacré to lobby ya comme ma lumière par retourner ba race na bandi kone mususu ba indo donc tous à la conscient ete ndenge makamezo kendele toi na bozana 1000 chances ya échec ya Congo tant au bozui na kibokonzi bwana soutien 100% ya religion africaine 100% soutien to wana toza bata pouvoir to soutenaka opposition te nzambaza na opposition te nzambaka na pouvoir bokonza bota makanango obotama mukonzi ngonge kokia kibokonzi tika elembo ata moko ya kosepelisa milimo ya Congo po baya kopesa biso lipamboli nyonso banana molimo ya na musuni tant que bafoué phase spirituelle yebaki physique ya ba congolais ekangama rien ne marchera surtout pesi mukongo na fumu kimbango Congo ezala déclaré état kimbangiste matondo na banzi muta Tshisekedi Olandi malobe uti pa tatangunza na banzi kuyoka yango ata na yomba la mokote ata na bato bazanzinga na ba okometela yo message kasi pona kosukisa tatangunza olobi eloko moko ya motu yawa olingi te ke mbuta Tshisekedi na mbuta Kabila bakabwa kasi tozoyoka na minoko ya bato pona oloba population te baoyo baza toujours benemi ya mboka balobi bien ke non po mboka Congo ekoko kozala malamu esengeli na Kabila ke na CPI bino bozongisi nini na maloba wana avantage nini ya congolais te ya mutawala babongo so Kabila ki na CPI bazwi mbongo tu swaliza Kabila yibi bako pesa na Congo et tozan toana droit erreur te tata mukela sunga ki pena lidi ezawana babisaki Kabila nani Kadhafi satana ya bamaseke bele mitwe bele après Kadhafi a bien nini wana salami bambongo boni wa déjà africain kangama libanda ko livre Kabila na CP ezali idée ya Occident ou azola tsabana bayindo tozana mkonza mboka na biso ya kalaleka ki na opa ko lekaza na fa na mboka omoteka aza nationaliste pas fin na mboka sibo bimisi kasi akolia mbonga ngo swali za yibaki na libanda to nzamba sangisaka nzambe alukrate ko kabola bato biso tozana ndenge to traitera makambo sagement sans dégâts fasa bazolinga ba traiter makambo et kozala pire c'est pire et ko s'empirer sur situation donc na bonzambe na sagesse africaine
mokonza mboka fanda to pese ba eloge sika oyo ezali ya parce que c'est pas facile à sala acte ya salaki ce qui mabeza ki acte ya poser et face ma benenyoso parce que a permettre maquiller à Congo et sopanate les actes oyo bato bazolo balba koko sala ngote na ebité bon tout exemple so est-ce que ba livrer Kabila na ces pays les Congolais azui fait du automatisme comme malamu mama mtemeyeli comme mama mtima malamu lingi prochaine aye akabeli ndeko na ye famille na ye te soza de nature za mabe vedi oza mabe et to lukate makam oyo yo oza na ngote na ninga mususu ba peso kibokonzi ka muki est-ce que yo pno ko posséder kibokonzi ba mbonga mikeni ke bazo sura bazo bunda bongo kibokonzi ya Congo te tondi ma mutu na mérite ya sali mabe zali na malamu zali mais top minef to silisa bino awa bino ezalaka ngonga mais to pencher mingi na bolamu ta moko ya mutu asali so to reconnaître ya lilote o pe aza wana pe lobi pe to saka idem ta to ba ete ba continue biso mboka baka na idée positive ya mboka ezaka système bimba ya ba lobby veut dire ceux qui m'intéressent na menacé et ba koluka partie négative ko zanga tina mutu ba yebi yango bien ba ko exciter la population pour ba faire échouer présent en place o ya na pouvoir et to ba ete munguni ya moyindo ya africain azaka libanda nde ayaka ko batama na bandiko na biso ba indo to zala mayele leko o ekomeleko ya mbangu difika ya suwe kama matondo ya matondo balanda biso na ba Facebook to komipiro koleka ko sa ba live kimia na mabota tebi ke in bon nombre bazana nkobela Yesu bonza bapaya Islam tebi yango malamu eza etumba soki mental na yo makantino ibongwanité et physique no pe bongwanité même pas souke même pas que musala c'est mémoire na yo makanisi na téléphone sala pona zambongo donc il y a une phase de partie spirituelle où ils sont connectés dans le monde spirituel na biso tika ete makanisi malamu elata bana baindo ba congolais ka bazali ba responsabilité au botama congolais pour okumba message ya libération na bandiko no baindo tant que zo sala ngote même na yo zuli kabanzembo yemba nzembo oyo za ko faire conscientiser bandeko na yo ozuli kabona so kosalela kotisa bo monko unité bolingo na oyo zo sala to sangisa keto kabola Congo zuli devoir wana ezala mutema malamu envers yo moko pe envers ndeko no aza en face nzambe zo mona nzala ndeko waza pembeni nawo yende nzambe kosala malamu na ndeko no ingeta eza malamu kosala mabe na ndeko no yeba kosala pe nzambe pe mabe matondo fumuki mbango ngekoki ya bana na bino baindo bazo bongo longengo o ekitaki na mbanza nkamba tango infweni matondo mingi na balandi na biso na banzi boza ko sepela bandaki na bino zoke nipe na ressources na bino de bongo ba o baza ba abonné bo s'abonner bo continuer bo la bona ba s'abonner que vraiment toujours senga abonnement na bino ezala mingi o isuma biso na okoka na kati na biso na biso de bongo to sibino matondo mingi na balandi biso en tout cas kimia fungimbangu pe ko bozana bino to mona ina biko les aller koya